Bien, notre chef fidèle de Tala Lelo News 10, merci d'avoir choisi votre chaîne Tala Lelo News 10. Il y a bien eu l'embocatier de la presse Julien Botalata Tala Lelo. Tala Lelo n'a qui appelle, il y a merveille Rambo, qui est mon cher ami Julien Botalata, l'embocatier de la presse. Le gros homme au Pandissa, on a bien ici na Kabalo, on a venu Kabalo. Tout mes canaux solo là-bas, tout mes moutous kananga, tout ça la merveille Rambo, ça l'entraîner, mbote merveille Rambo. Mbote Botalata la Julien. Merveille Rambo, oui, c'est personnel, le Kama ou comme le Zaki Nini, na Mamunyoso. Bon, moi je dirais ça un civique, bah tout le monde a bien bangote, bah quoi, bouger les voitures non donc je ne sais pas. So il y a un problème là bango, tourner donc voilà. Mais vraiment, est-ce que vous allez me parler de batu musuite pour babiozo pour na kofelo melozo kota barando na degré moko on y matendeti au comité de niveau ya kubungila na ebembe ndeko na biso zoboze ototika biso. Voilà la respect belé batu tout ba ebi ke ngauna au nom de kofelo mide na pesa ba mes condoléances. Grande famille biologique donc biso bungila ebembe te. So pona yo ndengele kitu poto zo otembelete. Message voilà, je dirais na batutu ba la biso ba ebake vie privée mutu na vie privée malgré tout vedette tout star na vie privée mais vie privée mutu ezaka vie privée mutu ba ba respecter ba biloko za bientôt za ba fort ya ba biloko za mbongo mutu baby donc voilà ta seconde nga na tikali. Donc, ensemble là, bateau ba ida biso ba me continuer aider pour ça passer. On bon ezako tu ba jeter ça passe na perdre. Cause on a mutu kana Kinshasa, eza nango eza faut en moins là. Donc c'est le remords on a zone on a souffrance donc voilà, merci bateau ba ida biso ba aider. Na PCB bateau ba linga Kofi Olomide surtout boss pas d'ambote donc merci mon boss. Merci mingi na mère leader mère Bella Dinganga. Merci beaucoup na maman Elisa Pedro Monoko Banque et pourquoi pas na yemoko moto babengi na ko maman Titi Pedro la source tant zo mena mai banzara source Jevon Botalata na beti c'était na pasteur Philbert Dinganga papa biso molimo na Tala Lelo News 10. Encore merci na ba YouTube s'abonner na chaîne na Tala Lelo News 10 wana na caméra to mona ki bongo Daryl Adiwantesa pourquoi pas na réalisation kuna Parousi ça. Encore merci na ba YouTube Tala biso. Encore merci na les boss Willy Moucheni Koda Mboka. Encore merci Kalamingete Masolo Berozala avec bois partout. Merci. Mère leader de la Dinganga na mima wetu mima minage tout ça toujours collé là et collé les longo to les to ko soutenir toujours merveille Rambo ndenge batumbele mutukane tout ça na Frank Stemay le saco Frank. Tala Lelo TV News, hein? Tala Lelo News 10. Tala Lelo News 10. Félicitations parce que la minute bien, c'est très important. Moi, on va la misère na mama boy. Quand tu prends une décision, il faut que tu souka quoi. Donc, je suis très content et fier de toi, mon frère. Votre impression par rapport à Ndenge Ndegonabiso, Merveille Rambo, oui, justement, Merveille Benga n'a pas 7h30. Donc, les lots, course à l'éboson n'a bandi bien qu'ils aient prévité. Et ça n'a pas si. Parce que moni, tant de toucher bien matériel, ça veut dire qu'on dirait que qui a zioté, à Simba, à Panzabilo, c'est déplorable. Ils ont vraiment bien été. Bon, ils selon, ils m'ont merveilleux dans le lobby que non. Ils ont émission au Asalaki contre, propos, il y a feu. Zobozi, peut-être le problème parce que après l'émission on a Azo qui m'appelle moko anonyme ou il est menacé. Les temps le cambo est à l'objet que non et cause certainement batouana ou menacé le téléphone ne va monter coup donc ce que ça bongo
ce que ça bon na web ça batouana eza kitoko mingete ba guerre à télévision moni ndeko so peso bozi tant on a envie à tenir propos peut-être et ça là qui bandi wa quartier latin passi lelo oyo azate bazara jamais ennemi mon way donc en minute oyo to bra que babilo ka boy et ça peut souhaiter c'est vraiment malheureux quoi. Merci beaucoup vraiment nani Franck Stemay na bi que toujours continuer toujours on a balandi émission tala lelo boza partout dans le monde impresseur Claude Ndomba si mes condoléances viennent en auto père de maman na et to zala wana biso nyonso vraiment au pesa mambo te mutongo pas de problème na lelo na boka bato mingi te na namba tout moi belé mais na robanda na papier chaco le cash money et puis mbango na on a GMK 520 giga Jean-Marc Kabunda oyo lelo oyo asa immortalisé na 7 jours de la semaine le roi de la forêt nzembonga roi de la forêt monta yemba pombongo ça zoa ki ba clip marambutu titre ngo za 520 giga en tout cas ça bien. Merci beaucoup to continuer toujours merci. Mère leader mais vrai rambo leli abenginga bibo talatala moto epeli na 2h du matin moyen na pe na 2h ezaki te potara era olala dari de ante sapala ki siko to zabela gloire langi mbote gloire langi jine botata tala lelo bonjour na ba internet quoi na mère Mila. Votre impression par rapport à ndenge merveille rambazuli kama na moto na coccinelle. Premièrement to benga ngo eza correction mwandambo. Premièrement deuxièmement qui merveille zo maele. Ngana yamba merveille lundi appelle Verambo que to yamba merveille na danseuse na to yamba bango lundi par rapport à Zobozi. Mais moi biloko na msu merveille banda msa la TV na zo ngotem. Mona basankra bazwango ba Roger Ngando ba mona manga ba monsaka ba fingama to mona susu bazobozi ba fingama le comme les merveille déjà commis. Les gens pensaient que Azuma maïle mwandambo. Là, je suis pesant à balabala. Oui, avant de rendre moi une moi linga merveille. Ma profité quand on a problème. Moi, j'ai un problème dans Julien. J'ai un là qui ça yo. Même tout le monde a eu profité de combat Julien pas ça là. Ma bé, c'est comme si on merveille rambo. Mais là, on peut se merveille conseil. Aïeba. Nana zana bango. Là, on est petit de mon bois créer loco. Mais le roi a besoin de faire les gammes nationales. Le roi a besoin de faire les kits. Babi on verra. Là, on va faire un boté. To ebiter ça, mais comme on t'a ébi mutu. Je vous besoin que tu m'as monné muta souka. Mais en fait, pendant un an, épicé ma casse, courage, m'balassi, maïebaka. Tant on est à TV, je suis protégé en quoi? Tant on est Internet qui est derrière moi. Bah leader na bango bi bakosa na bango. Nenga mabete, pas leader, ba leader. Verra mon bagarre na ye, ou na bagarre na ye, oaze quoi nini. Ba to amona pasika bango. Laissons vraiment été embassement à comme histoire à bien. Merci beaucoup. À comme histoire à bien to continuons toujours des arts. Merci. Balandi ya chaîne na bisota le News 10 quand de tobagi to zoki appelle à merveille rambo to zo liboso ya mutuka na ye o tira libongo epave mon agima to zali me belé place wana siko pe to zali na confort na biso gabana basele o boyebi partout dans le monde na ebe ko kutana lo sako gabana botax botalatala bobelo manga habitez vraiment votre impression par rapport au bobelo manga comprendre on peut se le sako. Parce que nous sommes en train de faire des mongo. Bobelo manga. Bobelo manga. Mabé mutaba mabé. Mabé mutaba mabé. On a évangile selon de gonabiso ndege zalaka toujours mais gabana basé votre impression par rapport à des camotos comme de gonabiso merveille ramo. Je pense que l'euro va encourager tout comme la plupart de belé basa l'émission. Parce qu'on a sa réaction dans la bonne parce que on a obité botalatala to ça na biso boité biso to ça on ndenge na biso ndé to solo la na kati biso on ba nous boye ko consoler mutu na mawa et puis tant asale image na tant akei au kache lisusu donc wana ndenge wa go chola mutu mais ba tutu ba merveille ba tutu ba sali interview wa émission ta la matro na suka ba cholio donc c'est pas bien tata mutu za renemi mais soit kwele likambo. Il faudra toujours na mutema. So na comprendre bien ndeko na biso gabana asepelité na comportement ba ndeko na biso internet ndé bato. Voilà la ngau na omeo musala ngutu soni. Na omeo ngutu soni mabe na niveau mo santé. Oyeko consoler mutu, otuni ndenge ninda kariziki et puis na sima susu ba so keche. Donc ça linga bien tant on a ke butata to sala ngana na ndenge mikolo. Na nga ba mikiti. Mais je pense que biso za pour accompagner ba musicien. Surtout accompagner un musicien, je pense que est lié à comprendre qui il est et puis à la leader d'opinion. Mais Nabato a salé
likambo ezalaka toujours fo kosolola dialogue eleki tout. Awa tozali bongo epai ya ba merveille Rambo sika botalatane babaka toujours aux informations na source toza bongo na grand-père ya merveille Rambo mbote papa papa na ba botala biso na émission tala lelo komonani komonanga Etima André pona yo votre impression par rapport à likamo ekomeli petit-fils na yo merveille Rambo na koki lo balika mingi te omoni nakuti mutuka na tongo eziki babi garçon moko ba garçon bayaki wana na jeune fille moko boye bango nde bato batumbi mutuka wana mais na yebi eloko nini nakoki kosala te eloko nini nakoki koloba te biso baza koloba ke merveille Rambo akoti barando makasi ya artiste Miss Koffi Olomide yango wana so oyo ekoma oyela ye mpona yo mpona nga nakoki koloba boye tokoki koloba ndenge nyonso moto nyonso nzambe asali na mokili aponi ye moto na mosala na ye ye Rambo baponi nzambe asali ye poke azala ndenge wana azala pembeni ya Koffi donc nakoki koloba likambo mosusu te puisque nzambe moto aponi ye asali ye ndenge wana poke aloba eza mosala ebongo mpona yo atanke mokolo ndenge okoli mpe boye nayesi bakuta mpe balikama mosusu me kokóma suki ya pembe boye eza grâce na mama nazoloba nayebi ke tout le monde nami mawete ntanti botatala bayebi ke eza solo conseil noko opesa petit fils na yo mpo akóma mpe un jour lokola yo nde eza boye par rapport mpe balikama oyo azokuta kokota barando ya bato eloko kaka naloba na ye keka abongola ezaleli na ye soki alobaka mabe mpona baninga aloba lisusu te azala mayele c'est tout. Merci beaucoup, Tozo continue toujours émission Tala Lelo. Merci.